mettre en application l'accord vous pouvez dans mon noir que tu as pouvoir pour conseil national de transition pour contrôler le président et pour contrôler le gouvernement. Pourquoi Bango Bazoboya MLC à Koutawana parce que Kabila na MLC bana guerre. Donc va y na hati. Mais la lobby Bazaïba. Oui, Bazaïba c'est la Bazaïba. S'il te plaît, ukanga bien. Oui. Tu sais que les gens ranking na Bazaïba. Na secrétaire général à MLC. Il est parti balingi MLCD. Donc babandai ba kop na bango depuis ba yiza ba kop na bango na ba réunion ba salati ba tinyaki ba accord na bango na ona uzumuna ona zaka ba mise en application ba accord ba tinyaki na kula lupe. Balingi te MLC kota po ayebi ba kop ko ba ya dikana dibanda te. Foto ba koti amoye ba vérité. Parce que là-bas faire signer MLC aveuglement. Il y a là signé pour le Kaboyeba les propos à Makambouté. Si quand tu sais qu'il y a un conseil national de transition, tu sais qu'il y a un gouvernement, il nous faut faire un téléspectateur. MLC a l'oublié. Donc on a vu un téléspectateur. Nathalie Raboujo, on a dit na 10 mois awa. Donc on tient en 2017. Na 10 mois awa, na émission rassemblement. Non, Bazaïba, pardon, Oroloba. Dans le bien, Malena Tounayo, Bazaïba, Zali, grande sœur dans le propre. Pourquoi vous tchatez-il le mot, un incompétent, à qui est Parfait. Télémanano, Wana. Parfait. Monsieur Bazaïba. Allô, Monsieur Bazaïba. Mutu azoloba. Est-ce que vous savez pourquoi nous devons moi si tant bazaki na kati ya dialogue a boyi rassemblement et so ba poste ya ba gouverneur alingi ba to pe perdre ba tika ba poste ya gouverneur so za côté peuple mais ba poste ya ba gouverneur ba poste ya ba ya une assemblée nationale sénat eza wana eloko taki bango wana eza constitution de bango wana ilo bolingi ba biloko wana nyoto ba bango eza la parlement na ba gouverneur provinciaux ba député provinciaux pour ça ngo buma yango lo mbobe tamola chiko na ministre mbobe zala sans institution constitutionnelle tout bandela chiko yo makambo nyonso bandela la dialogue wana accord wana ke bino bozi le poteria ba accord wana tango ba accord wana ba bandela o répondre ngate yokana episode kamoko ndeko na yo batutu bayebi ke banda Jean-Pierre Mbemba batutu ya MLC ba corrompu ba incivique ba liaka mbongo Bazaïba ba pesi mbongo aza pour Tshisekedi te aza pour Kabila azo rouler pour Kabila azo rouler pour Kabila oui pardon répondre les places wana soki na ebi ko za intellectuel ko za maile papa ko za intellectuel za maile mbongo wango ba bopesa e combien oyo un parti politique le la MLC siège kaka ya ville ya Kinshasa la perte siège provincial ya ville ya Kinshasa pour nous faire fonctionner siège ya parti politique la province on dit ça coûte combien bon chèque blanc Jean-Pierre Mbemba soit qu'il est l'air animagi inacceptable chèque blanc Jean-Pierre Mbemba soit Kabila l'air animagi inacceptable asa na mbongo nani mais soko ko dialogue soko ko solo te okei oza corrompu lokola ndeko no moya mwasi ba miyibi ozo ko kosa ke ye azosala musala yo moni biso za subana mike toza informer na masolo nyonso Bazaïba azosala daye yebise so to meko zoe na poto akomona abata mara bien atia suma ko na poto bande des aventuriers bato bakufi na Congo bino oleki bango ye Bazaïba elle représente quoi azo représenter ni Bazaïba
une corrompue. Yo muto lobe okende biso za na tina na ote to yebi musala ndeko no mwasi azosala boko sabanani MLC représente quoi? MLC biso to za na tina ba corps wana te même ka Tshisekedi ndenge ko signé ba corps wana biso to tindi te biso to tinda ki yeba benga na Kabila biso to za na tina ba corps wana te mais MLC représente groupe des aventuriers des corrompus. Il représente rien. Bazara na batu combien? MLC babomisa ba Congolais. Bozalaki na minduki tina villa Kinshasa, Kabila pesa bino mbongo bokenda. Vous êtes une bande des aventuriers. Vous représentez le côté. Merci. Merci, nous ne représentons rien. Mais nous avons la base de la Congo, nous avons la base de l'Ouest. C'est là, bino boza na base na Congo ya corruption. Batutu kobanda na batutu ya MLC bazwara bino bakendaka na ba parti mususu. Bozali groupe aventurier. Ado yosa corrompu faut kanga munono pour bima na conférence. Oya oyebsa biso Bazaïba. Bazaïba qu'est-ce qu'elle représente? Ka Bazaïba c'est une corrompue. Alors azape scroll lokola ndeko na mwasi a muyibi lokola ya bango muyibi eza famille c'est que ki muyibi na bango eza famille bazo finga naye. Qu'est-ce que tu appelles ko finga? Tango ya zumbongo pa Kabila, tango ya zumbongo pa Kabila, azumbongo pa Kabila eza du volte. Bande des escrocs. na appliquer décision ya collège des fondateurs. Vous comprenez? Là on parle MLC a appliqué ma décision pour y aller beaucoup de temps. Va front pour le respect de la constitution. Nous avons la société civile basée en Akati, MLC basée en Akati, dans quelques partis politiques. Nous avons un accord dans ma décision coordonnateur Azo Zoua. Donc avant de la décision, nous avons mandaté à la fin de la décision. Yango boniti lelo basilimi balucha banani bango nyonso wana bazocontribuer ete parce que baza admiré na kati ya propre le respect de la constitution ozomona eloko esalaki erreur na kati kuna eza nini bazotravaille bien baaccord wana na suka na yango na kati ya ntango na travail na yango wana MLC azosentir ondire rassemblement azoconsidéré ete dès le départ l'implication ezalaki pour 5 sièges, il y a pour le respect de la constitution. Rassemblement a retiré 3 sièges, il y a front pour satisfaire Matounaye, donc Badjé. Alors oui, d'ailleurs, front pour le respect, MLC, va nous représenter rien. Missionné, pour l'initiative, dialogue Oyo, na signataire, il y a accord, il y a Kanchachi. Makambo ezali biso na gouvernement. Ozo comprendre. Yango nini baretiraki MLC 3 sièges. MLC dès le départ alobi tala eza makambo mbuka ezoconsidere biso nyonso. Tozwanaka nano na baconsidération. Ça n'a rien à voir avec poids lourd, ça n'a rien à voir avec un tel, ça n'a rien à voir avec un tel. Il faut voir considération entre nous ezalaka. Mutuwa minimité de l'unité. Yango moni kanda liboso ya MLC ya wana parce que rassemblement a reconsidéré MLC le bouton va front pour le respect de la constitution. Mais MLC za banda batu baza ba corrompu ba considérer ba ndeni banda na Jean-Pierre Mbemba tina batutu ba miyibi ba considérer bino ndeni mais là on a tout le batu papa na kata na ngai kata mutala na tina no zate Botini ya question na zape na droit réponse kanda ya mibale nini kanda ya mibale ke bazokende bien na batravaux ya dialogue babande okende bien na bapoint ebele oyo eza dire oyo mettre nani Kabila na contre mire na kati ya dialogue wana 60%.
il y a un amendement à MLC, il y a front pour le respect de la Constitution. Ce qui n'a conçu, retourne dans un rassemblement, à un droit à répondre, à expliquer Bicho, ma point où il y a amendé, na kati ya Korwana. En vérité, c'est ça là. Bicho, celui au lobby, Bicho, au principe rassemblement, droit de réponse, va t'exprimer. Pour peuple, la vérité, le cas, là, tu vois, caméra, et Zala, peuple, la vérité. Va faire exciter front, Yakolobake, d'ailleurs, les deux poids lourds, baza déjà awa na kati ya accord, rassemblement na majorité, MLC, uzo ya trop na ba point où ils ont fait exciter na kati ya salle. Yango MLC alobi ah, lokola biso toza poids mouche, aussi to komi déjà na 90% ya travail ya ba accord. En tout cas, tout ça est déjà pris beaucoup. Lokola ba point na bino uzo mona que ça existe. Biso to tout ça pour mouche, tout ça important pour continuer dans l'accord na bino. Tant que va bini, les chiko na suka ba eko sala ba eko ko amender ba pour ya partage ya pouvoir, ba oyo ba bozo gouvernement, ba oyo ba bozo président, ba oyo ba bozo boye. Donc rassemblement zone di marqué Kabila mutakumba transition. Vous comprenez? Kabila tika la président bango bazo primature ba ici ça qui pardon donc selon vous IDPS et l'Union de Kabila Tikalawana dino MLC la grande sœur na yo azo se pencher na azo ta la constitution IDPS pour na yo ba accord oyo c'est important constitution et dans le ya ba accord oyo yango moni ba sololi Kabila président bango bazo gouvernement Tshisekedi à la présidente du Conseil national de transition. Donc, Tshisekedi, il peut être du Conseil national de transition, il peut être du primature, Kabila, président de transition. MLC Alobi, pas question. Biso, tu comprends dans le gouvernement, on a été pourquoi? Parce que Kabila a fait un mandat. Comment vous pouvez comprendre dans le gouvernement, Moutoyo a un mandat? Choki Mokondima, Biso, tout travail na bino cela veut dire tout ça l'unanimité vous pouvez faire son contrôle institution et conseil national de transition et là en dehors il y a ma solo na bino vous ça là il y a la carte ya constitution vous pouvez faire pouvoir à mettre en application à mettre constitution en application tous là on a contrôler bino pour avoir raison que tala de diriger Mboka le mbongo zomona na kakate ya kusala ba election to boyi lisusu phrase wana to revenir wana yango kopeta biso contrôle to contrôler bino conseil national de transition bino bozo gouverner parce que ondimi Kabila président pour la bino constitution de la bino no côté Kabila za le président pas bon l'air bino bozo soit direction ya diriger ba institution bo ondimi Kabila za la nani monsieur répondre ngana zela na motion. S'il vous plaît, motion, s'il vous plaît. Tangu MLC alobi ke aboyi Kabila za la président, mais l'air azo senga a dirigé ba institution oyo, organe oyo ko diriger ba élection. Kabila azanani. Ponyo zoko saboy. Yorana epsa yo makambo salami na Kinshasa. Sokoza na WhatsApp pe tindelanga numéro na yo na tindelo ba corps wana batu ba imposer bango ngo eza communauté internationale muto imposer makambo nyonso tout ozokanga parfait pardon mingi sozo kotanga la conférence to bakata mutu moko zo comprendre bona kwa mbouye te moni ngala ni masu ba conférence te tuna bazai baba ke oui la boite ale ba soko kotinga soko kotanga la conférence na linga la teto ke na tana ordre parce que toi zo bazali wana la bibo to ke na la malemi poto kanga muibi il faut que yo kaye ti la suka sili on peut finir maloba na lobi na ngite mutakatanga omoni ba biloko yo yango moni zo bino ba polémique na zo bino na ba conférence na yo il faut mutu moko azo ba sili de na ye oyo ko kangaye ti la zo posi bazali bazoyo kayo tuna question te alo ba sili ça parce que bon ça na ye alo ba sili ça ko kangaye exacte que non na kata ye na katika va peut la zone si maloba oui ndeko bazali ba allez-y voilà vous pouvez ça maloba. Oui, la question Maloba, oui, continue. Bon, là, il y a un mot à bouquet. Article 5 de la Constitution,
ezolo la référendum. Amendement à article 5, s'il vous plaît. Amendement à article 5. Peuple Diazouaki courage. Il y a beaucoup de sango na kati ya masu, il y a beaucoup de sango na accord na absence à MLC. Alors, amendement à article 5 wana ezopesa pouvoir na Kabila à consulter peuple. Donc là qu'il y a un référendum. Alors que MLC tangazalaki wana alingaki même pas selon un article 5 et Salema. Il y a un bandaki on est bandeli. Que accord où toujours signé et peut sa pouvoir na Kabila et à qu'il y a un référendum pour changer la constitution. Et ça là qui excita qui n'a rassemblement n'a pas perdu. Mais pour mettre en application à signer par accord, accepter proposition à l'article 5 que Kabila a zappé na droit ya bokele vous constituer peuple rassemblement zalaki wapi tangu gouvernement nani majorité ba faire appliquer ni article 5 na ba accord ba profiter tangu MLC a limite toujours c'est un droit de réponse après mission na secrétaire général à MLC à l'ONU à CIC rassemblement pays baza na droit à réponse basa la pays conférence moko boye interview moko boye bakende kosala interview et pas ya président autorité morale ya rassemblement après sa droit de réponse na ye ou bien bakepa Félix Tshisekedi après sa droit de réponse na ye na maloba au secrétaire général à l'ONU tout ça binemité tout ça bandeko tout ça biso so ba congolais tout ça pour l'intérêt à mboka tout li transparence ezala na makambo to sala soki vraiment tout ça na amour ya mboka na biso to tika ko sitaki na ne ko finga oya yibi mbongo oya sali boy ba o ba yiba ki mbongo basi ba yibi mbongo ezali nani front pour le respect de la constitution ta lobiango kongo ezali mbongo te ba o ba yiba ki mboka panda utandale bazana ba mbongo ba bombi quelque part. Mais malheureusement, tangu mboka tubandaki ko réaliser constitution ya mboka, il dépend sa participation. Il dépend sa participation. Na kubana ati na éviter soki ba yedi le contenu de la constitution. Na éviter ou bien besoin temps votanga le contenu de la constitution na éviter. Comment l'absence ya front pour le respect de la constitution bakende kundima amendement ya article 5 wana ya constitution pe na suka nango bango nyonso basigné. Incroyable. Ata bino moko bandeko na ata to liba ki mbongo ata tozwa ki mbongo. Mais article 5 wana tangu Kabila soki a mettre en application à constituer peuple. Atia kusala ka marbu imenga sali na ba élection nyonso ya 2006 ya article amendement article 5 bandimi yango te baboya ki yango bandima ki yango te référendum salemi congolais andimi ke ngana changer constitution. Est-ce que bango va prendre qui connaissance ya article 5 de la constitution le mini na vamba signé dans la biso que vous signez la biso accord yo t'as besoin avec conviction que va accepter article 5 batia yango nani na accord wana mais ça archi faux vous allez très mal informé c'est ça vous allez mal informé égalité article 5 et allez parler sur la souveraineté du peuple ok que le peuple allait souverain article 5 voilà yango de la point d'achoppement il y a débat dans bango oyo qui va signer accord voilà à 20h30 samedi et quoi donc et ay ko benda sumindondo parce que problème est dans la kiwana batuwana ba démission accord article 5 wana balobi non il faut article 5 pour accepter yango comme ça biso pe tokotika ke Katumbi asonga na Congo et ay ko bloquer après Katumbi ay ko benga nani ay ko benga Kamitatu ay ebisa lobi non liko na ngai moko to ko bloquer toute une nation té en tout cas bon accepter article 5 wana batale la yango et puis botika ngai naza na banda et c'était ça tango ba ko pesa wana nde et ay ko décourager nani bato ya Kanambe donc
ndeko oyebi eloko oyo MLC azosala ezali une erreur politique grave. Ngaza mankai de festa. Mais MLC a commettre une erreur grave, une erreur politique grave oyo suite na yango bango bawe ba assumer conséquences na yango. Voilà. Non mais sans malonga MLC parfait, pardon, parfait. Moi, on te le bâtiment sans malonga. Oui. Ouais, parce que l'homme est pour le article 5 qui a un bâtiment dans l'hôpital. Donc, maintenant, la répéter le souci, déjà que la place soit. Là, il est sur le cinéma Maloba. Les Andenga bata MLC, baza ba corrompu pe ba bata lokuta. MLC, c'est parce que on va respecter que la Constitution. La Constitution, c'est un dialogue, et c'est un signature. Voilà. C'est la question Maloba. Voilà. On dit, et là, on se trouve à Congolais, monsieur. Malgré tout ce que la vision de ça, la vision de ça, il faut comprendre la direction n'est pas besoin. Et tout ça, pourquoi tout ça, tout ça, la bite, et surtout ça, pour la bite, il faut comprendre que non, on y a comme une chita, on est allé que mon tour soit qu'elle. Ndenge balobaka penza ke non moto oyo kokuta ndenge nganda alobaki ke oyo kokuta moto aza kobeta moto oyo obino nyonso bozobundela ke moto wana kende soki yo obandi deja kobeta ye nganda koya nsima na bapusa mpo moto wana koya kobima eloko MLC azosala eza lokola eloko oyo asalaka na 2000 oyo asalaka 1+4 ozomona parce que soki moto olobi lelo tozongeli nsima moto alégitime Kabila eza MLC wana tokolongola ngo te tokobakisa ngo te ozomona parce que tant yo joué déjà ba rôle ba poste clé il est déjà kopesa rapport il est passé dans la responsabilité na bino là tozokende malembe so tozwi 1+4 wana donc ba rapport nyonso baza kosala baza kopesa ngo pa Kabila donc cela veut dire que la légitimité la éviter sans comprendre ngana za koya exacte que yo le place na ngai ozomona sikoyo elonga na bimaka na conférence yango wana donc cela veut dire que problème ezali balégitime malamu Kabila oyo azwi mpena ke non il faut tala mbemba asalaki mbula mponi na Kabila oyo ezalaki ke non bango andimaka ye en tant que président na ye parce que nazoyoka ndeko azoloba ke bazolégitime Kabila mais il faut koyemba bazolégitime Kabila nani alégitimaki Kabila et pourquoi Tshisekedi apotaka te na mouvement wana et pourquoi acceptaka te constitution wana ozomona et pourquoi leur même akendaka na élection Tshisekedi abendanaka donc Tshisekedi seki akomprenaki ke soki okenda mbemba azali nga mpe nazali donc moye tolonga moto eza te il faut natika mwana moto oyo to abuye ye mpo moto oyo soki akei lokola mpe aza na masasi soki ayoki ye te na élection moto akobete masasi donc cela veut dire kakomprenaki mpo ndeko ne congolais tomonaki na exemple yango nyonso nde Tshisekedi mpe akiti awa akekotala ntina aye kuna donc cela veut dire que eloko ezolakisa moko ya mboka yango wana donc cela veut dire soki otali mwana mwasi oyo aliro azoya nango azoya nano liboso aza leki na ye aza cousine ngana explique yo non, Azalek n'est pas moi je connais Bazaïba. Malgré Azalek, respect à la réciproque. Azalek n'est pas respect à la réciproque. Malgré Azalek qui n'a eu respect à la réciproque. respect mais azali kinanga d'abord nakolobango azali kinanga mutu aza moyibi ba respecter ndeni bazali ba c'est une voleuse ba respecter pour nani continuer na débat na biso on bazali ba kolanda wana alobi boy concerne na yo propre papa